Voilà, merci très cher internaute, merci de la fidélité, merci de la confiance, merci naba abonné oyo vraiment pesa biso vraiment confiance le lot tokolobela affaire dossier Caleb tout kebana donc voilà les lots sujet tokosolo là les lots yangwana. Donc voilà, avant to banda masolo na biso les lots na tranche na biso les lots tokotie la bino d'abord annonce il y a événement au Ferrego Lazanango le 16 et puis na le 23 na yango wana tozotie la bino ngo tozonga na plateau na biso rapidement pour to solo la masolo na biso to yango lelo masolo ya Caleb na ndeko na biso Elise tozana ba audio moko tokotie la bino pour na moi piste et puis moi éclaircissement ya problème oyo vraiment oyo ezana kati ya makambo wana. Donc voilà, il y a un masolo tokosolo la lelo total annonce et puis tozonga na annonce après annonce na biso et puis toko solo lango kandenge ezalaka. Tombola multi-pay lancement officiel dimanche le 16 na place commerciale na limité 7e rue. Na bengisi bino na 14h. C'est-à-dire bokende kosala ba retrait na bino pour na bo multiplier ba chance na bino ya ko gagner. Na bengisi ba fan na le padre le 16 août. Donc c'est-à-dire jour en temps to kobeta motonio so il faut za na masque na ye. Dimanche le 23, barbecue Harmonie. Bengsi Bino dimanche le 23, barbecue Harmonie. À partir de 14h, dans le village Chetemba. Bengsi jeune fille balinga makam. Jeune fille balinga la champagne. Garçon balinga la champagne. Garçon balinga la vodka. Garçon balinga relax. Bengsi Bino le 23 dimanche dans le village Chetemba. Ils ont un barbecue. Tout s'amuser dans le donc de 14h à l'eau. Voilà, merci très cher internaute. Tozongi na plateau na biso rapika ndenge ezalaka neto sarabino tozali awa Global Télévision Moscou ezali chaîne moko promotionnelle donc tout ça promotion y a artiste y a sportif. Donc il y a République démocratique du Congo kakandenge ezalaka. Donc voilà, d'abord pour notre côté on a vu sujet ya masolo to na lelo tropé ça d'abord un grand merci comme ça à Aimé Makabi Scofield et pourquoi pas à Patrick Echimi Jogo Nzambe quand na ici no mikolo na za mingi côté ba Jogo wana parce que ba Jogo ba solo la ki to connaît lengi donc to pesi bino vraiment longonya ba salam na bino kakandenge ezalaka. Donc voilà. Alors tokoti mbala moko na mama na likambo o to nango lelo to monaki biso nyonso tout na mur ya Caleb Tukebana amekaki kokoma o ya kokaki kokoma wana bato belé ba se posaki ba question ebelé et puis bato belé ba lobaki o ba ko loba par rapport ya ba jeune fille à théâtre ba jeune fille à maboke et qu'on sort par rapport ya ba chiffre oyo Caleb achaki na mur na ye batu mingi ba se posaki ba question est-ce que kaka na makambo ba théâtre komi ba amande ba 200 000 ba 3 millions de dollars elobami na kati kuna ba comprendre ki te eloko wana Caleb balobaki c'était dit à quoi yango biso siko toye ko chamwa moi clair na makambo ngo na ba investigation o biso to sali par rapport ya makambo wana ndenge kendaki to mona pe bandeko belé basalaki ba analyse na bango par rapport ya masolo ngo ba traita ki pe ba fille oyo ka ndemi no bobi ba congolais nde ba kenda nango et ba te pe belé ba lobel mambo ba contrat et consort mambo mais so bolandi dossier oyo eza vraiment dossier vraiment ya film ya théâtre wana te yango monito ye na audio automiki ko relayer na ba réseaux sociaux automiki ko sala ba investigation na biso to ko partager on pe na bino bato bo pesa biso vraiment confiance kaka ndenge ezalaka. Mais c'était autre robet ezaka que boliana batu soki yo ndeko obengisi mutu aya ko chao mapwa soki contrat eye ndeko na ngai kaka ndenge obengaki aya ko chapwa benga epe lisusu ndeko contrat moko ye boye parce que mutu abika aka na sima mutu aliaka aka na sima mutu
tozwaka ba contact na sima ya bato. Donc c'est-à-dire biso nyonso to s'entraider. Yo koma na mbongo ebele ezate ke no koma mbamo la mko na mbongo ebele te ezaki na mutu moko pistona ki yo. Yo pe fungola je pistonner baninga. Pour keto ekota te parce que so landi bien pas ba congolais keto ekota makasi tango passe eleki. Ya bozomona lelo tellement souffrance eleki na mboka. Tozomona bako bwakela bato bambasu. Oka kinga na kufeki na mbasu eza parce que keto na motema mabe ndenge ezalaka kaka. En tout cas émission oyo na dédion na Patrick Chimi Jogo Nzambe depuis François na donc basalam na yo vraiment ndenge alaka. Donc voilà, c'est parti trokenimba moko na audio tout la bino audio ana. Donc à travers audio oyo je pense que ba te belé ba ozoa quand même moi éclaircissement na dossier oyo ya Caleb Tukebana na ndeko na biso ya mwasi Elise toleka toyoka ba audio et puis tozonga to commenter to chiter mbala moka ndenge ezala toleka courage na ye ba epano ya na ka yende ba mona yende boss yende mutambu makambo ya oya film o izama en 2019 basala film na Elise ya fille du serpent to basala film et zo bali azo contrat mene na Star Time contrat na zo ngo akina photo Elise na Star Time ai si bango basi ba utiliser photo Elise ndenge bali parce que Elise a produit na ye na sans ABC Elise ti bati ba pese bango masini bango ba plus de 50 000 dollars ba contrat na ba zo à Star Time wana après Star Time zo photo Elise etie na ba bouquet Afrique mobimba etie na ba panneau etie na ba bouquet zo tekela bango bouquet même manager Elise moi comme on a comparé Elise ebe na epete même mandeni yo to travailler na yo suis contrat bon nene boye OK ko na Star Time oyebi si biso to zo courant to lia moyo moko Elise bon moni ba ko la se ba bouquet ba déplia ba ta la Elise zo teka bouquet na ba film mo ya ba indien do ba tie na ba bouquet ba déplia Afrique na Kinshasa Elise benga kale ba tuni papa o makamni na zo mona ndi kale ba ko ndi ko na ngai ta eza va succès bo te papa o eza yo te o za film to sala ki te film to sala ki no eza o sala ki affiche mususu o eza photo ya ngamo privé ba ketsa mona bouquet ba tsama photo mobimba il photo solo là aki o zo ba contrat mo ba modifier ba contrat na ba contrat na bureau kuna ya 305 jours en cause que c'est OK pesa mbongo pour ceux qui déjà contrat on va dire OK wana azo skolo kwa $500 a pesa 10 pour na compte finir ça dit tena yo makambo Star Time na yo makambo ya mbongo ya film ete pour moi film ete na futa na moté ndé bandana les OK si c'est comme ça on a occupé on a occupé ce qu'on a occupé na Star Time na funda ba ko ba utiliser image na sans consentement na sa signature na de kala bimana so fuli ba 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 foka ba ba samba bo ngala mo bala beti tolo wana akenda les AFC na moni mutu na ngabi tika na 2 semaines tota réaction na ye soki akosonga mutu 2 semaines papa na ali pasa akenda azonga photo asala recueil Elise na ba tunela ba foka ba fundi de Star Times ba funda collecte ba fundi Star Times nde Star Times comme hier peut-être ba photo na ba bengi ba ki pour ba justice ba ça depuis 2019 ba to pata mo de calamité Elise a gagné procès ya mo moni ki mutema mabena ke ko publier na Facebook pour ba miselis mabe on s'en fout ata ba fille Elise atande ni ba mona biso kina na banda kuna ba wote kina ko liya te to matabe na mtu kuna ba wote kutu ba boki ba congolais ni pas ba sami tema mabelo zo mona ka mona ba mitema mabe ba président yo yebi makambi sto FIFA na donc kutu no yebi sote ba mitema malisco ya sali bongo ba moni mtu malamu OK yende mtabande mabe kana boya jiona koma ba ne makamba Barcelone asko kambo ma Barcelone mais akosa ka koma ye mtu musantu makambo Elise pe bongo yo comment c'est fait yo ake miselis qu'on Elise za produit na ye Elise za produit na ye est-ce que Elise a jo formation pa na ye donc ada na méchanceté moko ya mabe makasi de zo mona wana de amwana donc justice kati makambo yo na réseaux sociaux so na yo kapeta so ni tamio na réseaux sociaux a miselis mtema mabe ata miselis mtema mabe ba ba mala moko mtema mabe na mboko et on s'en fout de ça donc le monde a mona kale mutu mabe moi était pas ça ngai moi était ye alingi kaka abatu bazo o ba commenter na réseaux sociaux na habité mais il y a aussi des gens bazo commenter na réseaux sociaux bazo loba papa est-ce que mbongo na bo pesa ki ce que je dis c'est côté laisser kaza
bakati wana ya tricom tribunal du commerce montant na bakata ki wana eza montant o bakateli star time bakateli Caleb te Caleb ana mbongo nini oyo pesa ata $200,000 za na mona bafantara salaka ana mote mais ce qu'on a ça dans les réseaux sociaux mais c'est le coup la yende ya bima moto le coup ya maloko ba escroquer pour la film eza pour la film était eza société monene le coup la star times ne exploiter ba image Elise nani Blaise Bula ba exploiter ba nzembo ne awa ya Saint-Valentin na Tigo Blaise Bula ba bengaka ya kazo ba droit na ye ba pese mbongo ebele siko ba droit ya Elise société moko ya monene ya Congo qui ne kosalela ngo sans consentement na bango et Caleb ya mbongo muki wana comme ebini bango ba contrat ya nini te bango balenga ka contrat bon Elise tika ka bongo po eza Caleb et puis abema na bureau na ba solo la Caleb aboya Caleb asali kikrodo Caleb tellement linga ke yende azala kaka bien yende kaka nde azala bien batu ata batu na ya groupe azo souffrir pour les bana cité ba kombo na bango ana kata voice batu ne ba souffrir ba msoma ba nakute ba msoma ozanga ta ba mbongo ba garantie mais Caleb azolinga kaka yende ba mone patron de boss alors qui a préparé retraite asa la fantara so sikoyo akende kotia na réseaux sociaux pour humilier moninga même ta mabeba nzepa na ye congolais c'est ça congolais mabe sike utaka batu ba yeba bata la réaction muto basali mabe to ya mwana expliquer batu na papa kusoko ko panza ta voice na panza mo panzi no etali makuto eta elo ya makuto elo kote po Caleb azama be abandaka bwina batu bate bele de lovia na kupini balongwa pour l'escroquerie ye mbongo ya lika mbongo ye na asakapare na ngo mabeza na bongo te so zo na batu tala pa entourage na yo luka entourage na ba émerger luka pa entourage na ba s'épanouir et non car yo moko o s'épanouir eza bien des en sens te ya mona justice sakati moko ye asaleli yo neza ki mature parce que azui justice sakati makambo justice Congo ye akena on a réseaux sociaux et ça c'est manquer du respect pour la République le Congo parce que baba bazana tamayele ne basala nini droit batalike batwana startem bazana ba faute parce que pourquoi utiliser image à moto sans consentement là il fallait qu'il attende que Caleb maki image Elise na Star Time il fallait qu'il ba benga Elise pour ceux qui a signé contrat pour na ba image ne etango la fête mobimba ba benga était ya kosa kuna ke boss utiliser moi ça produit na ya côté nini donc aux onyo comme tout ça ba répétition kuna to luka ba expression est-ce que Caleb azalaki te c'est quoi que le baké Elise a sa produit na donc c'est vraiment moins sérieux moi on s'arrête et puis na bato ba commenter na ba réseaux sociaux na ba teso ba réfléchir ça mutu so moni likambo ba tonaka c'était comment et bandaki ndenge ni zonga ndenge oyeba allez ba fanatique yake ko traiter na réseaux sociaux ba fanatique ba côté là OK yé mutu mabe. Donc voilà, très chers internautes, merci beaucoup. Ndenge bozalaki vraiment attentif ya Rolanda, vraiment audio ana. Donc je pense que okindenge ndeko ameki ko expliciter yango vraiment trop bien. Je pense que Rolanda ndeko ya mwasi azomona na vraiment azoyoka na vraiment que azali mutu oyo vraiment azalaki vraiment wana tango makambo bandaki parce que moi explication na ye ezo lakisa quand même que donc ayebaki dossier yango ndenge bandaki donc et puis a préciser bien que bafundi Caleb te bafundi nde Star Time donc bafundi Caleb te parce que ba chiffre auto moni wana eza ba chiffre oyo Caleb akofuta ngote bon ezaki tant to monaki yango na miro bato belé ba monaki yango pe mabe ote ndenge ni na kosenga ba mbongo wana mais eza société monene Star Time eza société monene eza ndenge ndeko na biso pe Blaise Bula kutanaki pe na eloko mwa bongo Tigo et puis basambaki et puis tribunal ya commerce et Blaise Bula a gagné qui procès na et puis azo mbongo na et donc c'est aussi le cas avec notre sœur donc c'est un peu ça donc kolanda pe bien tant que dossier bandaki bango tout bazana huis clos mais nani squaye obimisa donc moto a se sentir vraiment à perdre ndaye ko bimisa on a réseaux sociaux mais kolanda ndeko mwasi bandeko mwasi bango bazana bango na système sous-marin voilà ni normalement malem parce que Caleb ce qui peut il fallait que chango depuis kala
Au moins, il fallait que tu depuis kala ke bazana dossier na tribunal affaire boy. Ozomona. Mais Caleb a tchaki yango te. Azeli tant va perdre tant de comment si a gagné procès à Caleb a publié yango a tchang na mur na ye. Donc allez-y comprendre ma bé outil panani. Biso toko to condamner mutu moko te to ira ko expliquer ndenge likambo vraiment ekendeli. Mais eloko toko senga na bino ba congolais. Biso ba congolais liana baninga na bandeli susu coopération yelio soki eke bengaki ndengo bengaki ndeko ayaki ko tourner na nini na yo soki contrat eye eki bazana pose ya ndeko wana benga ndeko pesa ye makambo eza simple mutu abikaka na sima mutu ozomona donc soki eke soto bito zonga tango coopération eyaki mabe eze pa Caleb. Pourquoi tu le dis bon parce que tant coopération il y a qui va bien qui ne commence à tourner bah moni que profil naie et attirer bateau bon Star Times a zui profil en déconneti a changoneti moi prochette surtout ko lo babongo neti kaka moi couverture il y a ndenge parce que to bi makama ndenge kendaka donc il fallait qu'il sikoyo ndeko na biso Caleb tant coopération et siko ba signer contrat pour ma bezala te ma beya te falaki Caleb siko abenga ndeko mwasi wana amemi ya bengi ya ipse des aboy coopération za boy to signer contrat na Star Time yo ko zo paquet na za boy ngape na zo paquet na za boy peut-être même sou ba mbongo ba ngaba dépenser lelo ngoza la mbongo sou Star Time to nga pesa bango ngoza na montant ote ya ngwana to senga na ba groupe ebele boza professionnel okipe ko zala na acteur na moko boye bo tourner na ye contrat moko ye fongolela EG donc fongolela EG yebisa ke contrat za bo ba sepel na profil na yo donc des aboye masolo ekende boye masolo ekende boye to boza la professionnel pour makambo ekoma te boye la biso na réseaux sociaux et puis na obeta c'était moko makasi na bandeli lisusu ba problème na bino soki bo meme on na réseaux sociaux c'est que boye bisi biso tout ça nini to lobelela on bokinga bo tenir biso regarder tokoti labo to ya lisusu na masolo ya to analyser masolo ya Koffi Olomide ndenge vidéo wane bimaki ya yena Cindy Leker ndenge Koffi alekaki epa ya ndeko na biso mwasi Ika De Jong tokoya osala ngo analyse donc makambo na bino oza bino bo mema na réseaux sociaux te c'est bon mema na réseaux sociaux c'est que bo na posa biso to lobela yango et puis to lemba te apesa ki bino exemple kalezalaka ba paparazzi musicien ko bimala loenge libanda bo kwache bazwe photo baboka sur internet na ba magazine ba mpla na boyebi lelo technologie ezo évoluer to changer pakaleni ndenge ba risque balobaka no vi pakaleni donc to mati niveau comme vidéo keba bazio voice bazio audio bazio ba balancer sur internet to ya lobela kaka donc yango ne l'autre qui nango lobela yango bo tenir biso regarder na ba message na bino epola obo tindela biso na ndenge moka soki be ba ndenge nini bo tenir biso regarder ndeko so za pour ça to lobelela makambo na ote tika suka na makambo na ndako to koti susu labo na makambo mai kala mai na penyel na mopenya to koti su labo to ko labo to za na labo et puis tokobima tokoyosala bino toujours analyse biso toyoka litoi moko te toyoka tous les deux matoi toyokaki koto oyo toyoki mpe koto oyo après toye toprésente yango na balandi na biso balingaka biso. Merci à tout le monde, merci na bato nyonso surtout oyo bazo continuer toujours kopesa biso confiance wana surtout ba Gaulois et Gauloises nyonso surtout partout à travers le monde. En tout cas, merci Nabino. Vous continuez toujours à soutenir Bisso. Et tous là toujours wana pour nous le nom musala moko ya bien. To pesi mbote na batu nyon surtout aimé Makabi Scofield Patrick Echemi. Ba mbote na bino yango wana bana Paris, bana Allemagne, bana Belgique, bana Kim parce que dans le bango toujours à part Paris, c'est Kinshasa, nde balanda biso mingi. Merci à vous, restez toujours connectés et branchés. La chaîne Global
Télévision Moscou, émission To Solola Nyosoto. Merci, à très bientôt. Bye bye.